lokumu mpe masanzoli ezonga na nkolo na biso pour cette heure de grâce où mpona nous ngonga pouvons oyo être ya rassemblés ngolu ya apesi biso tokoka aujourd'hui devant sa kosangana face. liboso ya Avant de elongi na prier ye ensemble, j'aimerais lire liboso ya une kosambela parole que nous trouvons dans nalingi Éphésiens au tokoka chapitre kotanga 4 mokanda na à efesio partir chapitre du 4 verset 1. wana kobanda na Et pour molongo cela, ya je liboso voudrais prier que nous puissions nous lever. tozali kolomba Éphésiens bino bokoka chapitre 4 à kotelema partir du verset 1. Ephésiens 4 na verset Je ya vous yambo exhorte donc, moi, prisonnier dans le bongo Seigneur, lokola nakomi moto ya à boloko marcher mpo na d'une manière nkolo digne de la nabondeli bino vocation qui bozala vous a na été adressée, bizaleli ya malamu avec oyo toute ebongi na humilité, bato nzambe abengi douceur, botikaka lofundu mpe avec patience, bozalaka na vous boboto supportant les bokangaka uns les mitema autres mpe dans l'amour. bolimbisanaka na bolingo Verset 3. nyonso Et efforcez-vous de bosanganaka conserver na l'unité de boboto l'esprit par le lien de molimo ya la paix. nzambe akomisi Verset bino 4. lisanga Un moko boye seul botiaka corps, molende un mpo seul na esprit, kobatela yango comme vous avez bino été nyonso bozali appelés moto se à moko une seule espérance molimo ya nzambe azali se moko par pamba te votre nzambe vocation. abengaki bino nyonso Verset mpo 5. botia mitema na Un seul bomengo se Seigneur, une moko seule oyo ye foi, un abombela seul bino baptême. nkolo azali se Un moko seul Dieu et bondimi Père de moko tous, qui batisami est mpe au-dessus de moko tous, nzambe azali partout bobele moko et en ye nde tous. azali tata na biso Prions. nyonso atambwisaka biso nyonso Père afandaka Céleste, mpe asalaka nous na te kati ya remercions pour mitema ta na grâce biso et ta nyonso fidélité, ô tata na Dieu. biso ozali yo likolo tozongisi matondi Merci mpo na boyengi Seigneur bine na yo o de ce nzambe na que biso par ta tozongisi parole tu matondi nous o as nkolo na appelés biso mpo nete na nzela liloba no yo obengi et tu nous biso as indiqué comment nous pouvons nous mpe yo approcher de olakisi toi. biso ndenge nini biso tokoki kopusa na liboso na Ô yo Seigneur, que nous nzambe puissions nkolo nous na approcher ngai de toi, tika ete biso tokoka Dieu dans kopusa les na cieux. elongi na yo Aide-moi, o Seigneur, nzambe na aide-nous, likolo ô Dieu, sunga afin que ngai nous mpe puissions sunga nous biso nyonso approcher de toi na ntina ete dans tokoka kopusa l'unité de na liboso l'Esprit, na yo Seigneur wana na Jésus-Christ. kokangama na nzela ya Tu sais molimo que nous regardons à yo toi. oyebi te biso Nous ozali voulons kotalela davantage de yo toi mpe biso ozala na et de ce que tu posa as na yo préparé pour nous, nkolo ô Dieu. mpe Prépare tozwa nos oyo cœurs, nyonso yo prépare nos obongiseli cœurs à biso tous en bongisa cette mitema heure na ngai mpe pour que bongisa nous mitema na recevions biso ta nyonso parole, ô Seigneur, mpo neti na ntango afin biso que ton toyamba nom soit liloba na yo glorifié et loué. mpo neti Seigneur, liloba na yo nous te ekoka prions kokumisama aussi nkolo tobondeli yo de lisusu bénir ton peuple ekoka sur toute la kopambola terre, libota na yo na partout, mokili dans tous mobimba les pays na où mabota tu les as nyonso placés, ô epai Dieu. yo Tu otie connais bango chacun o d'eux nzambe yo oyebi moko na par bango nom. na nzela ya Tu nkombo les na as ye appelés, ô Seigneur. Fais nkolo grâce, yo ô nde Dieu, afin que obengi nous te biso louions, nous puissions sala te ete louer, nkolo t'adorer tokwaka et kokumisa élever yo ton nom. tonetola Bénis-nous ce monene na soir, yo ô Dieu. pambola biso Parle-nous, na ô poko Seigneur. mpe solola na Parle-moi, ô biso Seigneur, et donne-moi la solola na force ngai mpe solola na d'accepter tout ce biso que mpe tu pesa dis, ngai ô Dieu, ya pour la gloire et makasi ya la koyamba louange de ton nom. manso yo Amen. obombeli biso mpona Amen. lokumbwa Nous nous nkombo na asseyons. yo amen tokoki kofanda Louange et remerciements lokumu soient mpe rendus au masanzo Seigneur lezonga na nkolo na pour le biso privilège de pouvoir être mpona à nouveau ici. ngolu apesi biso na Dans nos ntina cœurs, nous avons tokozala le na désir ntango de oyo servir Dieu, na mitema na biso oyo toza totondi na posa kosalela nzambe lui rester fidèle tokoka parce kotikala bayengebeni na qu'il miso na nous est ye fidèle. mpo nete ye Et nous azali voulons moyengebeni être na à sa miso na biso disposition autant que biso possible. tolingi tozala na disposition na ye na Et ntango pour nyonso cela, na qu'il ntina na puisse yango nous accorder ye à akoka moi et à kopesa nous biso tous na ngai mpe na biso la nyonso grâce. ngolu na ye Nous avons tous certainement à cœur la biso cause de Dieu. nyonso toza na mitema na biso na oyo etali J'ai mosala aussi na nzambe entendu parler des réunions mpe ngai bénies qui nayokaki ont eu ti lieu ete ici, basangani moko en epambolamaki particulier ezalaki na esika oyo wana soki la tokoki koloba na prédication motu intitulée L'état de l'Église. na oyo etali ndenge nini lingomba ezali Et je kobika me suis posé la question, nga et je mitunaki voudrais motuna na poser la lobibo même question à mpe chacun de nalingi nous. natuna motuna wana na moko na biso Qu'avons-nous de manière personnelle eloko nini biso tozali na kati na biso appris de toutes moko ces na choses? moko Ou est-ce eloko que nous nini nous biso sommes laissés corriger, tozwi na remettre kati ya sur le droit makambo chemin? wana eloko ndenge nini ekosala ete biso tokoka kozonga na nzela oyo ya Qu'est-ce que de sembo telles prédications ont apporté? mateya ndenge nini ya mandenge oyo ememeli Elles biso sont makambo nini certainement aujourd'hui aussi actuelles qu'elles l'étaient il y a 20 ans. ezali vraiment lokola Tout comme la kaka parole de Dieu bateyaki yango est 20 ans mpe ezali aujourd'hui koluka ondire bateya aussi biso yango actuelle kaka qu'elle lelo l'était il y a 2000 ans lolende ou moko 4000 ans. oyo ezali liloba na Et nzambe puis nous nous posons la question, ezali kaka bobele moko
ateumeli ya 4000 ans. Biso koki komituna ete nini nzambe asali mpe eloko nini etikali de ce qui est divin, na baoyo etali bonzambe mpe seko na seko makambo nyonso ezali kowuta kati na ye mpe oyo ezali komema epai na ye mpe ezali kowumela seko na seko. Et là, nous devons, je le crois et j'espère que notre frère de la DDR, ya DDR ou bien de la DDR, ndeko na biso ya DDR azali mpe kososola makambo na lolenge moko ya malamu. Biso tolingi te tozala bato oyo bazali komonana kaka bazali kosambela te, kasi tolingi ete nzambe azwa oyo etali ye katikati na biso. Alors la parole de Dieu nous dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Koyeba yango liloba na nzambe elobi na 1 Pierre 4:17 kosambisa ezali kowuta na liloba na nzambe na ndako na nzambe. Soki biso tolingi ete tozala lingomba na nzambe toyebi ete lingomba ezali esali te to bakiti te, kasi lingomba ezali oyo ebongiselo ezali ya bomoi ya nzoto na nkolo. Si la parole de Dieu dit que le jugement commence dans la maison de Dieu, et ainsi en moi, wana ezali mpo na ngai mpe mpo na yo mpe mpo na biso nyonso. Que devons-nous alors dire? Biso tokoki koloba lisusu nini na likambo wana? Alors nous devons être en accord avec cela intérieurement et dire, Seigneur, ce que tu as nzambe alobi mpe tolobi ete nkolo oyo yo okoki kokweyisa biso tika kosala yango, oyo esengi ete yo koka kokorige biso yo nde ekorija biso, mposa na biso ezali ete tokoka kosalela yo. Et en méditant sur le sujet de la Sainte Seine, j'ai découvert un parallèle entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui Paul komi boyete dans 1 Corinthiens au chapitre 10, kotelela mukana 1 Corinthiens chapitre 10 ces paroles. Il écrit na kwa kotanga makomi oyo ekomami ete 1 Corinthiens chapitre 10 na 1 Corinthiens chapitre 10 na verset 20 te 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20 1 Corinthiens 10 na verset 20 tokotanga ntina mukanda ya 21. Non, mais je dis plutôt tenga nazali koyebisa bino que les nde païens offrent des sacrifices oyo ezali aux bapagano démons et bango non bazali à Dieu. kopesa elambo na bango Et na je ne veux pas na que vous soyez bamilimo en mabe kasi na communion nzambe ya solo te avec les na boye démons. ete bino bozala na boyokani Verset na 21, milimo vous ne mabe. pouvez pas boire Verset la 21 coupe du Seigneur bokoki et komela la te coupe des démons. oyo kopo moko na ya nkolo na oyo komela mpe nkolo kopo Assis à la oyo ya table du Seigneur et à bamilimo la mabe. table Yo du koki démon. kofanda te na mesa moko na Verset nkolo 22, mpe na mesa ou moko na milimo voulons-nous mabe. provoquer la jalousie du Eske bino Seigneur? bolingi kosala ete nzambe Sommes-nous plus forts asilikela que lui? biso eze biso eleki ye na makasi? Et le passage parallèle à Mpe celui-ci liloba oyo est ekokani na yango Lévitique chapitre ezali 17 kuna à na partir du verset Lévitique 3, chapitre 17 na lorsque verset les 3 Israélites wana pouvaient baisraelito égorger les animaux dans bakokaki le camp kokata ou hors kingo du ya camp bampate et qu'ils libanda offraient leur na sacrifice. elonga ya itonga mpe Et le bazali Seigneur kopesa Dieu elambo na dit bango. simplement, Kolo alobi kaka ce n'est ete pas à moi ezali na ngai te, que vous les avez bino nde offerts, bozali kopesa vous les makambo na avez bino, offert kasi aux bino démons. bozali kopesa yango na Et cela milimo m'a vraiment mabe. transpercé le cœur. Mpe likambo oyo ekotaki faire nga des te na choses motema, que bokosala Dieu makambo a déterminé, oyo nzambe ye moko que Dieu asukisaki, exige. mpe oyo nzambe ye moko Mais si on ne asengi les biso fait yango. pas Kasi comme soki bozali il kosala l'a yango ordonné, te lokola ye asengaki et yango, pas là mpe na où il esika l'a oyo déterminé, ye atiere alors moboko la na chose n'est ye pas faite pour lui. wana ezali likambo wana epesameli ye Et te. ainsi,
Bon, je vous le lis. Wana pe nazali kotangela bino lisusu kotalela Lévitique chapitre 17. Oui, vous pourrez vous-même lire à partir du verset 3. À moi, je vais lire à partir du verset 5. Lévitique 17, verset 5. Les Israélites amèneront donc leurs animaux à sacrifier, qu'ils ont l'habitude d'égorger dans le camp. Ils les apporteront en sacrifice à l'entrée de la tente d'assignation pour le Seigneur, et ils les offriront en sacrifice d'action de grâce pour le Seigneur. Le sacrificateur banganga nzambe bango bakozwa makila sur l'autel du Seigneur, le sang sur l'autel du Seigneur na hotel na nkolo qui se trouve devant l'entrée de la tente d'assignation, ya kokotela ndako na nzambe qui sera d'une odeur agréable pour le Seigneur. Ils n'offriront plus le sacrifice de leurs animaux aux mauvais esprits dont ils se servent maintenant pour pratiquer l'idolâtrie. makabo na bango te na milemo mabe ndenge bamesani kopesala yango yango ekozala oyo mobeko ekoumela libela na libela. Je dois avouer en toute honnêteté que j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre kotanga ndenge kokaki ke Israeli bango bakweyaki na oyo kosambela banzambe na bikeko kaipone Israel yazalaki kondima banzambe bikeko te me azalaki kondima kaka nzambe moko kasi bisika nyonso ekomami na tina ete bango basali oyo kosambela banzambe ya bikeko babi tina na Efraim mpe balobi na tina na que même les sacrifices même oyo bazali kopesa koma mbeka oyo ekokaki kopesamela na nzambe yango epesamelaki na milemu mabe. Kasi bango bazalaki komona ete baza kopesa ngo na nzela ya kondima bapesa yango na nzambe, kasi mosala na nzambe ekomaki eloko oyo ya kosambela milemu mabe mpe makambo nyonso te ekomaki na se elakelami mabe. Mpe oyo azali moyini ye azalaki maintenant kokunza bango, kokunza libota na nzambe. Mpe soki biso tolingi kozwa liteya na maloba oyo toyi koyeba ete tout ce que nous faisons fait pour Dieu, esalami kaka mpona nkolo kaka soki biso tozali kosala yango kokoka na ye moko mibeko apesi biso. Oyo nyonso etikali yango ezali ata na ntina moko te na miso na ye mpe yango esalameli mpona ye te, kasi yango esalami na kozanga kondima, na kozanga botoisi mpe na makambo nyonso ekangami na yango. Mpe wana tokoki komema biso ntina ntango na Kayin mpe ye mpe lisusu apesaki likabo, akanisaki bazali kopesa yango epai na nkolo, kasi nzambe andimaki yango te. Awa nkolo apesi biso ngomba tokoka koyoka elobane na ntango oyo mpe biso tokoka koyoka yango, toyoka yango sukoleka. Nandimi te ete ezali esika moko awa na se oyo epai nini liloba ya nzambe yango ememami na oyo buzindo nango nyonso. Nous avons même traduit les prédications de Frère Branham des années 60. Mateya ndeko Branham ya 1960. Nous les avons traduits et nous les avons écoutés au moins 2 fois ici. Et la plupart d'entre nous, même 3 fois. Nous avons lu dans les Saintes Écritures, nous avons considéré la parole de Dieu. Et malgré tout, nous devons nous poser la question avec la main sur le cœur, poser la question de savoir qu'est-ce qui est resté en nous et qu'est-ce que Dieu a pu accomplir en chacun de nous. Où est mon propre moi? Où est-ce qu'il a été crucifié? Est-ce que ma propre vie a cessé afin que Christ puisse vivre? Bomoi na ngai soki na tina ete bomoi ya Kristo akomonisa makatikati na ngai.
sasa epi ndeko Smith atangeli biso un passage d'Éphésiens chapitre 4. Likomi oya Éphésiens chapitre 4. Et il est dit au verset 1. Pe yango ekomami na kite na liboso. Kana zali kolendisa bino ngai mokangami kati na nkolo. Okoka kotambola na ndenge ekoki ya ebyangami oyo epapisami libiso. Verset 2 nakomi kitisaka nyonso pe na boboto. Kozalaka na motema molabe molai pe bino wana bozali komilendisa moko na moko na nzela ya bolingo. Qu'en est-il d'un tel verset? Oyo lisakolo elobi nini? Si ce verset soki likomi oyo yango ekomami kaka na oyo ezali makasa pe yango ezali komimunisama na bomoi na biso te, yango ezali na ntina moko te. Les derniers jours, mokolo na suka j'y ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion nasalaki kokanisa pe komi na suka nalobi ete moto oyo nyonso ozali ya Nzambe ye akolinga baoyo nyonso to babotami kouta na Nzambe, yango nde makomi elobi mpe lolenge wana yango ebongi te ezala. Awa ezali soki ezali ndenge wana te yeba ete kati na eloko moko ezali malamu kotambola malamu te. Ntango nkolo na biso alobi ngai nakotiaka bokeseni ezalaki na kowelana ya bana na momboto na Nzambe na momboto na Nzambe te, kasi alaki oyo momboto okita na mibale ekesani lokola tomoni yango na makomi nyonso. Oyo euti na Nzambe yango ezali kozongisa biso kaka na Nzambe. Yango ezali kosangisa biso na nkolo pe biso pe moko likolo na bantu mosusu. Pe na nimete soki tokobi kotanga wana verset 3 pe bokoka kosala makasi na ntina ete bokoka kobatela oyo boyokani na molimo na nzela ya kimia. Wana biso tozali koyeba ete biso tozwi kimia na Nzambe na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo. Awa kimia oyo ya Nzambe yango ekomi eloko ya solo katikati na biso. Wana tokoki koloba ete biso tozali bana na kimia. Amen. Ngai natangi litani moko na ntina makambo oyo kala mingi te. Oliloba oyo ete Paul azali koloba na ntina ya bato oyo bango balandi batamboli na nzela moko lisanga mpe nsima bango bakabwani. Mpe komami lisusu ete Nzambe abengi biso tozala bato na kimia na 1 Corinthiens 7 na verset 15. Soki bato bandimi balingi bamikabwana na bango, alors qu'elle se sépare. Dans de tels cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Ndeko mwasi mobali to mwasi bango bakangami na makambo wana te. Nzokande Nzambe abengi biso tozala na bomoi moko oyo ezali na kimia na 1 Corinthiens 7 na verset 15. Epai nini Nzambe azali kimia na Nzambe mpe efo ezala wana. Arrive que nous ne devions pas avancer ensemble, alors nous devons quand même pouvoir avancer séparément en paix avec Dieu, et nous devons conserver cette paix dans nos cœurs, cette paix qui surpasse l'intelligence humaine. L'intelligence argumentera, mayele ya bato yango ekopesa bandimbola na yango mpe koloba makambo na ndenge na ndenge. Kasi ezali kimia na Nzambe soki ezali katikati na mitema na biso mpe na makanisi na biso na molimo na biso, wana toyebi ete lipamboli yango ebongi te sopana.
Tout ce que le Seigneur nous a donné doit se révéler, se manifester. Il ne peut pas en être autrement. Et si nous nous soumettons au jugement de Dieu, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que même nous, les croyants, nous pouvons parfois nous tromper et commettre des erreurs, des fautes. Et j'ai pensé à un exemple de l'Ancien Testament. Jonas a été véritablement désobéissant. Et à cause de lui, la tempête s'est abattue sur le bateau dans lequel il était. Jonas chapitre 1, verset 4. Il s'était endormi comme si cela ne l'intéressait pas du tout. Et un des marins le réveille et lui dit, toi aussi, crie vers ton Dieu, peut-être qu'il nous entendra. Verset 6, Jonas 1. Et puis, Jonas s'est donné la peine de prier. Et les hommes se sont réunis. On tirait au sort pour savoir qui était le coupable. Et voilà que le sort tombe sur Jonas. Il lève alors les mains, il se soumet au jugement, et il dit même, je suis un adorateur du Dieu vivant. Et puis il dit, maintenant, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Terminé. Il était prêt. Il savait que c'était le chemin que j'avais choisi, pas le chemin sur lequel Dieu m'avait envoyé. Il m'avait envoyé à Ninive. Et moi, je suis maintenant sur le chemin de Tarsis. Et c'est à ce moment que tout a basculé. Et je me suis même posé la question suivante. Si nous avions aujourd'hui la possibilité de savoir pourquoi les tempêtes s'abattent, pourquoi les vagues nous submergent, pourquoi l'ennemi peut exercer son pouvoir, alors je crois que nous allons tous avouer. Afin que cela ne se reproduise pas. Combien étaient dans le bateau avec Jonas? Ils étaient nombreux. Mais à Ninive, il y avait 120 000 personnes. Et Jonas, comme je l'ai dit, n'était pas à la hauteur de la tâche à ses yeux. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Même si quelqu'un est coupable et qu'on l'attrape et qu'on le jette dans la mer, si c'est un enfant de Dieu, Dieu, même dans le jugement, se souviendra de sa grâce et ne laissera pas un homme couler et se noyer, mais viendra à son secours. Amen. Ça nous enseigne. Ça, c'est ce que les Saintes Écritures nous enseignent. Dieu ne peut pas abandonner les siens, même s'ils font des choses qui ne sont pas justes devant nous. Les siens ont malgré tout la possibilité de s'approcher de lui. Vous savez, Jonas a crié au Seigneur à ce moment. Verset 14, car les choses allaient vraiment mal jusqu'au fond de la mer. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Aujourd'hui, nous devons nous demander comment Dieu me voit. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Nous avons reçu l'enseignement de la parole de Dieu dans une telle mesure que nous devrions tous être une bénédiction pour les autres. Vraiment une bénédiction pour les autres. Et si nous le considérons la bonne manière, il peut même nous arriver de ne pas être une bénédiction pour les autres. Il peut même nous arriver de devenir comme une malédiction entre nous,
katikati na biso wana ozali kotala te ete nzambe atinda biso tozala lipamboli mpona mokili oyo na kati nango nzambe atia biso na ntina nango ebongi na biso tozala sembo mpe toyebisa nkolo fungola biso miso yo moko lakisa biso nzela ezalaki kuna na mboka na Autriche ezalaki esika moko tozalaki kosolola wana ndeko moko alobaki ete alobi ete biso ezali komona mabunga ya bato baninga kaka mabunga ya bato mosusu yango ekomaki na mwa likasa moko boye to papie mpe ekomaki moto oyo nyonso azali komona oyoyo poti na miso ya moninga ye azali nzoka na konki na katikati na liso na ye yango ekoki kozala ndenge wana te kasi oyo tozali komona ndenge nzambe azali komona biso totalaka baninga likolo na Kristo nzela lisiko likolo ya bolimbisi mpe na nzela na ngolo wana kotalelaki na lobiko nyonso nzambe apesi biso wana tokoki kokoka kosambisaka baninga te lokola nzambe apesi biso ngolu na nzambe ezali yango ekoki ata na mabe oyo biso ekosala lokola bato oyo mabe oyo biso ezali kosala ezali kosala ete biso tokende liboso te na kondima na nzambe yango ezali kosala ete biso tokoka te kokende liboso biso moko mpe biso moye tokoka kosunga baninga eza te wana soki nkolo alobi ete bato na mokili oyo bazali koleka mayele koleka baoyo bana oyo na bokonzi na nzambe biso koyeba ntango mosusu mpe amen na ntina na yango soki totali ete kati na bato bandimi te bango bazali na liboma te kilobire katikati na bandimi bango bazangi kondima te kati na bango ezali na makambo te okoki kokokisa yango te na oyo etali ndenge bato bazali kobika yango ezali kolakisa ete na lolenge ke oyo enemi azali katikati na makambo wana Moi, j'ai à croire ce que la parole de Dieu dit. Nga nazali kondima wete loba na nzambe ezali koloba koyeba ete liloba na nzambe ezali kaka kolia te mpe komela te kasi kimia mpe esengo katikati na molimo santo kotelela Rome 14 na verset 17 nga naye na posa te nakoka kobika bokonzi na nzambe na baoyo nyonso tu bazali kati na yango mpe nga naza na kondima ete kotalela kaka epoke ya Jean Baptiste bokonzi na nzambe ezali mpona bato bazali kokota na katikati na kowela mpe baoyo ya makasi ntango bango bazali kokota bango bazali na kati lokola nga alobaki yango mercredi oyo eleki soki bokonzi na nzambe ezali kati na biso wana toyeba ete biso mpe tozali kati na bokonzi na nzambe soki solo ezali kati na biso wana toyeba ete biso mpe tozali katikati na oyo ezali solo yango ezali kaka lobiko ya moko likolo na mosusu lobiko oyo ekangami na nzambe yango ezali nzela ya kokende kaka nzela moko te kasi ezali bilaka na oyo nzambe alakisi biso apesi biso mpe biso na makasi na biso nyonso ebongi totelema liboso na nzambe ebongi na biso tokoka kososola ete kososola mpe totika oyo nyonso ezali ya bana oyo ezali na mosoni oyo nyonso ewuti epai na moi tobwakisa yango na ntina ete nzambe akoka kozwa oyo ezali mpona lokumu ne kati na biso mpona oyebi na bagalate ete abi te bino bozali kokima malamu kasi nani yango atelemisi bino na Galate 5 na verset 5 ebongi na biso nyonso tobondela nzambe mpe moko na moko akoka koluka mpe akoka kozala na boyokani moko na nzambe mpe akoka kosala libiki na nzambe na ye na liloba oyo biso totangi awa na Ephésiens chapitre 4 yango ekomami ete
na wana na verset 2 wana nakomi 400 nyonso mpe na boboto nyonso wana na motema molai ebongi na biso ete tokoka kosesiporte moko likolo na mosusu na bolingo na verset 3 mpe biso tokoka kobatela oyo boyokani ya molimo na nzela na kimia. Kimia ezali lokola nzela oyo ezali kokosangisa biso nyonso. Soki singa yango ekatani yeba ete nyonso tu ebebi. Ezali lokola makasi oyo basangisi yango nyonso esika moko. Nyonso ezali malamu. Kasi soki ezali lolenge wana te, wana yeba ete nyonso tu ekopanzana. Bolingo na Nzambe na bokoyokana na kimia. Yeba ete soki bakati oyo singa oyo na kimia eloko nini kotikala na biso. Soki bolingo yango ezali kokangama to singa oyo ekangi kimia ebongi na biso toyeba ete esengi biso te kimia na Nzambe ezala kati na biso. Na Ephésiens 4 tozali tokotanga lisusu nzoto moko molimo moko lokola bino bobengami na leliki obe moko na nzela ya kobiangama na bino. Ezali lolenge moko, amen. Obiso ezali komema moko kati na biso nkolo moko ezali na biso toyambi bilaka moko oyo biso toyoki mpe toyambi yango. Mpe bandeko balingami ebongi na biso tozala sembo katikati na biso moko likolo na mosusu mpe tokoka kozala na elikya na biso epai na Nzambe ete ye akosukisa kati na biso mosala oyo ye abandaki mpona mokolo ya bozongi na ye ete mutu moko te kotika ete kati na ye motema mabe koka kobotama mpe azonga nsima kotalelaka oyo ngolu na Nzambe. Me totika ete biso nyonso tondisama na Nzambe mpe biso tokoka kotia na se ya batambe na ye mpe toyebi ete ye akosala mpona biso nzoto moko mpe molimo moko ebongi na biso tokoka kososola oyo ezali nzoto na nkolo. Mpe Paul alobi yango eza na bato oyo bazali balembi mpe ata ndambo na biso bango bakufi mpona ete bango basosolaki te oyo ezali kotalelaka 1 Corinthiens 11:30 kososola nkolo na nkolo nzoto na nkolo. Nzoto na nkolo atankele ngomba yango esamisamaki na Kristo na nzoto na nkolo yende ayambaki esamisa na biso mpe ntango tomoni oyo ezali nzoto na nkolo tozomona bana na Nzambe babikisami oyo basombami mpe wana tozali komona lisusu koyeba lisusu moto na nzela na nzoto te kasi na nzela na oyo nkolo asalaki. Nzoto na nkolo ezali na se ya makila na mwana mpate ememami na liloba na Nzambe mpe na molimo na Nzambe. Soki biso toyebi oyo makambo oyo na mitema na biso na lolenge moko biso ezali kondima ete Nzambe ye andima biso mpe alimbisa biso mpe tondima ete ndeko Nzambe alimbisi ndeko na ngai mobali mpe ndeko na ngai mwasi mpe biso tokosambisa bango lisusu te na oyo etali ete komekama na liboko moko ya mwasi to ya mibale. Bokoka kondima te ete ebongi ete yo okoki kosambisaka na komekama na lolenge na yo moko likolo na mosusu. Lokola biso tokoki kosambisaka na lolenge ya biso mpe bato mosusu bazali koimona te ndenge nini makambo yango ezali kokende. Kasi toyebi ete soki motu moko azali kosepela na biso mpe wana toali komona ete makambo nyonso ezali kokende malamu. Kasi lokola soki motu moko azali kosepela na biso te wana nyonso ali komona ete wana bacouleur ekomi ndenge mosusu mpe bali kosambisa makambo na ndenge mosusu. Wana ezali solo toyebi ete biso nyonso tozali bato na nzoto kasi oyo etali liloba ezali nini moto oyo azali na molimo asambisaka nyonso na sembo mpe moto moko akoki kososela ye te
1 Corinthiens 13 na verset 14 soki nzambe apesi biso ngolu tokoka kozala bato na molimo yango elakisi ete yo banda kozala na lolendo kozala na molimo ebongi ete yo kokana kotambola lolenge moko na liloba na nzambe mpe awa ndenge ndeko na biso rusa alobaki awa totalinga vraimen na motema mpe ngai nayebisaki ye ete bongi ete yakoka kosambela na ntina ete nzambe apesa biso molimo ya bososoli mpe soki nakoki koyeba liso makambo alobaki alobi ete yo ozalisa na likabo wana mpe ngai eningisaki ngai mpe ngai alobaki kati na ngai moko ngai nano nazwi yango te mpe apesaki ngai eloba abe ete oyo ezali likabo na bososoli ezali kati na liloba yango eza kopesa biso mobeko mpe makambo yango esambisami te kokokana na posa na biso te kasi nzambe ye apesa deja moboko na ye mpe moboko na ye ezali kati na liloba na ye na nzela na yango nyonso tu ezali kolakisama mpe oyo nyonso ekokisami te na liloba yango ezali ya lokuta na ntina na yango biso toyebi te liloba ekoki kobongwana te ebongi na biso nyonso tokoka komikisa na liloba oyo na nzambe na oyo nyonso oyo biso tozali na Ephésiens 5:4 nkolo moko kondima moko libatisi moko mpe nzoto moko kaka nzoto na nkolo molimo moko molimo santo kobiangama moko oyo ezali ete etalami na mokobo ya elikya oyo biso ezali komema katikati na biso tata moko oyo azali nyonso katikati na nyonso babi ete tata moko ye azali likolo na nyonso azali kati na nyonso mpe na esika nyonso kati na bato nyonso eza kaka na moko to mibale te kasi na banso oyo nyonso bazali bana na verset 6 oyo azali likolo na nyonso bisika nyonso eloko nini biso etikali soki azali nzambe moko nzambe ya biso nyonso mpe soki azali likolo na biso nyonso mpe akoki biso komonisama katikati na biso nyonso eloko nini biso ezangi motuna nange ezali oyo eske nzambe asi asalaki makambo lolenge ete Et nous sommes seulement retenus par l'ennemi pour que Dieu n'arrive pas à ce wana qu'il lui biso revient. tokangami na moyini mpona ete nzambe akozwa te oyo mbolamu ezali kati na biso mpe biso tozala na mabaku ya ndeke na ndeke na biso na nzela na biso to libiki oyo ya liboso biso tozangi yango koyeba ete oyo moto akoki kobika na nzambe mpe akoka kososola ete bazali kotia te elamba ya oyo ya sika na oyo ya mabe kasi nzambe akoki kosala makambo nyonso tu ya sika mpe nalobaki yango kala mingi te nandimi ete mutu moko na nzambe akoka kozala mosakoli to nani wana ntango yazali na se oyo ye azali kaka mutu na nzoto kasi bango babengamaki kowuta na nzambe na ntina ete bonzambe ezali kati na bango kati na se oyo ntango mosusu mabunga ezali libunga moko ape mosusu kasi bakati na bango oyo bazalaki na nzela moko ya nzambe oyo ezali mapole bayebaki nani yango asololaki na bango mpe bayebaki ete molimo na nzambe ezalaki likolo na bango mpe epesamelaki biso oyo nyonso nzambe alobelaki bango molimo moko wana liloba moko wana yango ebongi ete koka kobota bomoi moko katikati na biso yango ekoki kozala ndenge mosusu te mboto nyonso ekobotama kokoka na kokita na yango oyo nde epai nini tozwi liteya na biso nzoto ezali moko nzoto na nkolo molimo ezali moko molimo santo mpe nzambe azali moko koyeba ete oyo tata na biso nyonso nkolo moko kondima moko mpe libatisi moko
Nous voulons parvenir à cette unité divine. Nous devons nous soumettre au Seigneur et véritablement considérer comme venant de l'ennemi tout ce qui nous bloque. Jamais les hommes. Jamais. kasi Nous kotalelaka devons faire très clairement la distinction. ebongi na biso tozala na bokebi mpe Nous tous, nous boyebi avons une soif. biso nyonso tu toali na posa Notre moko na âme nzambe mpe Ici, elimo na biso Dieu a ezali mis koganga une telle mpe fin soki en nzambe nous, atiaki nzala ya alors ndengo katikati na il biso va la toyebi ete soulager. ye Nous voulons laisser à Dieu akosepelisa biso ce que nous ne biso ebongi na comprenons biso peut-être pas totikela nzambe oyo biso tozali kososola et te lui faire mpe confiance. tokoka kozala kaka na elikya na ye Il y a suffisamment de choses eza na dans les makambo Saintes ebele Écritures soki otangi katikati que na nous ne biblia comprenons pas. oyo biso okoki kososola te Dieu dit au prophète Osée, lolenge eke va, nzambe prends une ayebisi oze prostituée et kende engendre zwa des filles mwasi na ndumba mpe bota avec bana elle. mpe bota bana na Et ye c'est un prophète. ye Oui, azalaki là, nous faisons mosakoli tous une tête d'enterrement. biso nyonso tokoki kobanda ouvrons grand koningisa les yeux, motu n'est-ce mpe pas? tofungoli miso minene toloba Qu'est-ce que ete Dieu a dit? oyo nzambe alobi nini Ou c'est... Oui, c'est ce qu'il a dit. yango nde alobaki Il y a bokotanga suffisamment de yango choses dans les Saintes eza na Écritures makambo ebele qu'aucun katikati d'entre na nous ne biblia comprendrait. wana motu moko akoki Mais kososola yango ce te n'est pas à toi kasi que Dieu ezali l'a te dit. na yo Alors nde tu nzambe n'as alobaki pas à t'en occuper. kasi ebongi na yo te obanda Dieu voulait komitungisama na ntina na représenter yango de manière nzambe alingaki imagée ete na ce qui se nzela passait à ya l'époque parmi le peuple de Dieu, à savoir l'infidélité d'Israël. akoka kolakisa ndenge nini bana Et ya il israele pouvait bazalaki faire ce kobika qu'il voulait. mpe ye akokaki Il kosala oyo n'a ye demandé à alingi personne. ye Il ne demandera à akutunaka motu personne moko maintenant, te ni à toi, ni à moi. akotuna Il yo ne te demandera akotuna à ngai pe personne. te Il cherche seulement ye des gens azali koluka qui kaka sont prêts bato à oyo faire ce qu'il a dit. bazali Le prophète a peut-être été na surpris. bolinga kosala Mais kaka Dieu oyo l'a ye dit. alobi Que ntango pouvait-il mosusu faire mosakoli d'autre? akamboki kasi nzambe nde L'obéissance est alobaki récompensée par Dieu. osala nini Nous revenons au point de botosi départ. nzambe azali Israël kozongisa était un peuple de kopesa Dieu, biso ou le eyano peuple de Dieu, et parce tokomaki esika ete bana na qu'il en était israele ainsi, lokola bango Dieu ne ezalaki se ndenge wana souciait pas de ce nzambe que azalaki faisaient les kotala Philistins, te les oyo Amorites, bafilistin les bazalaki kosala Jébusiens, ni le bajebusien reste du monde. to na baoyo etikali ya Pour le mokili dire d'un peu de manière cruelle, mpona kolobona ndenge moko ya Dieu makasi s'en ete fichait. nzambe azalaki kotia Il ata ne se misu na epai na souciait bango te que d'une seule chose, ye azalaki et kaka kotalela c'était eloko sa moko cause. oyo ezalaki Et sa oyo cause était son peuple etali qu'il ye avait choisi par Abraham, par Isaac, par Jacob. Il a laissé koyeba massacrer liboto les ya autres yambi na peuples abrahamu sans isaki na se yakob soucier. kasi Il a dit bamisusu lui-même, bakokaki une fois quand cela n'a koboma pas bango été etali fait, ye bango etali ye à te l'époque de Saoul, soki otali quand kotango on na pouvait sauli encore wana entendre bakokaki koyoka le lisusu bèglement des vaches, wana Dieu n'était pas bameme content. bazalaki kolela Savez-vous que les gens nzambe qui azalaki n'atteignent pas le akosepela bonheur te ou boyebi te qui bato oyo bazali n'y kokoma sont, qui na bozwi te n'y sont pas to destinés, ou bien bango la grâce, ou bien batindami le te salut, ou na ils ne sont nzela pas ya ngolo mpe na destinés, ne nzela ya comptent lobiko pas du tout pour Dieu. mpe bango Pour Dieu, batindami seul mpona compte oyo ce nzoto qui na nkolo est te sa semence divine. nzambe Seulement sa azotalela semence kaka divine oyo compte. ezali Et Jésus est venu pour momboto na ye acheter les momboto siens. euti epai Toutes na les nzambe Écritures mpe yesu kristu continuent ayaki kaka kosomba baoyo na leur ye et tous les mpe autres, makomi pardon, nyonso continuent ezali leur chemin. kokoba Et bamisusu bazali kokoba mpe na ndenge que na je bango voulais mpe oyo ngai en fait nalingaki dire, c'est koloba ceci. ezali eloko oyo Si nous avons été trouvés dignes soki en ces biso jours nzambe amonaki ete d'entendre la tokoki parole de Dieu, et na si ntango un tokoka koyoka enseignement liloba na est nzambe tombé sur mpe nous soki comme la pluie, elelakisi moko et si ekwei nous kati na avons biso trouvé lokola mvula notre orientation, mpe alors biso tomoni efforçons-nous ndenge nini de nzambe azali vraiment tout kokamba faire selon biso la parole de Dieu, ebongi to afin tokoka que kosala le service nyonso divin puisse na ntina ete redevenir le mosali service na divin, et nzambe que chaque chose qui mosala se na passe nzambe puisse ezongama plaire à mosala Dieu na afin nzambe qu'il mpe puisse eloko bénir. nyonso ezali koleka kati na Imaginez-vous qu'il y a biso un peuple de Dieu, esepelisa le nzambe peuple d'Israël, mpona pambola et biso il yebi y a ete de nombreux ezalaki na sacrifices, et le bana ya Seigneur israele bango il bapesaki regarde et dit, les bambeka ya ndenge sacrifices na que ndeke vous ndenge m'avez na ndenge offerts kasi abi ete mbeko oyo bino bopesi ngai ne m'ont pas du tout été présentés. Vous les ebongo avez bopesami eli ngai offerts aux te païens et bino aux démons. bopesi yango na milimo Les mabe sacrifices que boyebi vous ete devez m'offrir, oyo bambeka bopesi apportez-les ngai à l'entrée de la tente bokoka komema yango d'assignation, na kuna c'est-à-dire na à l'endroit kokota ya où ndako Dieu est oyo entré en contact, a oyo ya rencontré ya son nzambe peuple et a epai nini nzambe établi azalaki kokutana na la libota na communion, ye l'alliance. kuna boyokani ezalaki Pas n'importe où. ezalaki bisika Ici et nyonso là, te
oyo awa topai mosusu moko akokanisali to ezali ete esika moko Nzambe atie kombo na ye, esika oyo Nzambe asengi ete bakoka konetola ye. Ezali kaka na esika wana Nzambe azolakisa lolenge ni makambo ekoki kosalama. Ezali kaka na esika wana yazali kosangisa bana nepa bazali kopesa bango oyo ezali mibeko. Bazali oyo nyonso tu ya lombi yazali kosala na ye. Eza te moko na moko akei na elanga na ye amemi likambo na ye ndenge alingi abite. Na Levitique 7 na verset 7 abete bino bosaleli ngai te kasi bino bosaleli oyo ezali milimo mabe. Toyebi to nyonso ezali kosalama kokoka na mokano na Nzambe te, ezali mpo na Nzambe te, yango nde ezali kosambela bikeko. Toyebi koloba ete na makasi nyonso tokoki kosala ebongi na biso toyeba toluka nzela oyo ezali komemana na Nzambe, mpe Nzambe akosepela na biso. Kasi soki biso tokoki kokoma na nzela oyo ekoki komemana na biso te, kasi yo ozali na makoki ya koya epai na biso, oyebi nzela oyo ekomema oyo epai na biso. Mpe biso tokoki kozwa makambo oyo nyonso na mitema na biso, na ntina ete toloba ete Nkolo biso ozali libota na yo, biso osali makambo nyonso kokokana na posa na biso. Wana soki toke na mokanda na Samuel tolobi ete posa na yo ezali, totalelaka 1 Samuel chapitre 15 verset 20. Oyo kozanga kondima ezali lokola kindoki. Oyo ezalaki oyo volonté ya Israel elaki lokola kosambela bikeko. Bongo oyo etali posa na yo moko ezali nini? Oyo ozali kosala yo moko ekokani na eloba te, yango ezali nini? Nkolo azali koluka lelo oyo bato oyo na nzela na ye azali kosolola, mpe bango bazali kotosa liloba na ye, mpe bazali respecte bango moko. Biso nyonso tozali na lolenge moko ya bomoto na ndenge tobotami na yango. Kasi tokoka kososola ete wana na nzela ya kobota ezakangami kaka na kobotama na nzoto, wana biso tozali kosambisa baninga mosusu, kasi biso moko te. Nzambe apesa biso ngolu na makambo oyo tokoka kososola. Ntango nyonso tobaki na Joseph na Josue, tokoki kotuna ete biso ozali kosala oyo ekokani na eloba na ye. Ezali kaka te toyoka kosala eloko songolo, moto nyonso okoki kosala eloko na ndenge na ye. Epai nyonso nini moto na moto azali na mwango na ye na binzambi-nzambi. Wana ntango bango baza kosala makambo na bango bazomona yango ekoki, kasi awa etali oyo eloba na Nzambe, oyo etali nzoto na Nkolo, nzoto moko na Nkolo, lingomba moko, lingomba ya Nzambe oyo ezali solo eloba na Nzambe, mpe baza tata na bango moko, ye nde Nkolo oyo azali likolo na nyonso. Mpe soki eloko nini ekoki kozanga biso, soki tokoki kozala na boyokani moko likolo na likolo mosusu, mpe toloba na nzela ya Nkolo makambo nyonso oyo olingi ete kwa kobongwana. Nani akoki kokamba mitema na biso? Eza ngai te, ezali ngai yo te. Biso kutu tokoki koyeba mitema na biso te. Mitema na biso ezali kokosa biso, kaka ezali moko azali koyeba kosala kotanga oyo ezali kati na bomoto, mpe azali koyeba nini ezali koleka kati na biso. Ye akweyisaka biso te, ye abwakisaka biso te, kasi ye azali na posa ete biso tondima lolenge na ye tozala oyo azali kokorige biso. Mpe oyebi ete ndenge nini Nzambe azali kobatela biso. Ye alingi biso toyebi ete moko na moko mutu na ndenge na ye akwakola na nzela na ye, me kasi libota na ye te. Ye asomi libota ne na makila oyo ya monene na oyo ezali mutu ya makasi, mpe ye libota na ye ezali na mutu ya nyonso na lolenge ke akoki kotika te ke ye alanda ye te. Wana ye azali kotala kaka oyo biso tozali kosala, ye azomona yango nyonso ezali malamu. Soki tokosala yango kokwana eloba na ye, oyo ezali nzela oyo biso tokoki kokatisa te.
mpe nzela oyo eloko bizali komona na makambo na makomi nyonso ete nzambe apesa yo na ngai na moko na biso tokoka kozala na ngolu tokoka kotalela kaka ye kotalelaka motema na biso mobimba mpe tokoka koloba na ye ete nkolo biso tokomi vraiment na suka kotalelaka mwango oyo na lobiko mpe soki omoni ete biso tokoki koyoka eloba na yo mpe yo opesi biso ngolu tokoka kondima oyo mapamboli bakorrection nyonso oyo ekomeli biso ebongi na biso mpamela nyonso oyo biso tokoka kondima yango na bomoi na biso mpe bete nzambe azali kaka na makanisi na biso ata alobi na biso tofukama ye yebe ete nyonso to azali kosala ezali mpona bolamu na biso lokola baboti ntango mosusu toyokelaka bana na biso mawa ntango mosusu tozali kokanisa biso tosali makambo oyo ezali sembo te kasi nkolo azali tata oyo ya solo mpe ayebi ndenge nini yakoki kosala makambo nyonso ebongi na biso tokoka kozongisela matondi mpe tobondela ye tobondela ete yasunga biso tokoka kosupporte moko likolo na mosusu na komikitisa na boto mpe na motema molai lokola efesien lobi tokoka kosala makasi tokokisa boyokani na nzela ya kimia efesien 4 na verset 3 na liteya oyo tala ndenge lingomba ekomi balobi ete lingomba na nzambe ekoki molimo na nzambe ekoki koyoka mawa mpe elongwa kati na biso mpe soki yango elongwe totikali na nini etikali kaka lolenge moko ya libanda bokoki koyemba bokoki kosala makambo nyonso lokola bokoki bino bolingi kokoba nio ndenge bino bolingi kasi ndeko Branham alobaki mokolo moko abete bilibria malobaki ete soki nkolo aye toyebi ete binzambe na nzambe ekokoba kosala makambo na bango lolenge bazali kosala mpe bakoyeba teke ntango na ngolo esuki kasi nzambe alingi ete bomoi ekoka komonisama ete bomoi na ye bato na ye bakoka kosangana na matambe na ye lokola nzoto na nkolo mpe molimo na ye ekota katikati na biso mpe biso nyonso tokoka komemama na kotambola na batambe moko mpe yango ekokokisaka makaka soki biso tokumbami na nzela liloba na ye moko na biso kati na biso asala te oyo ye moko alingi kasi tosala kaka oyo nkolo asengi biso na eloba na ye oyebi ete oyo kosangana ya poso ezali liboso na biso mpe tokoka koyeba ete oyo etali ngai nazali komitongisama mingi mpona koteya liloba na ntango oyo na suka ezali na mokumba makasi ezali mpe kobangisama kasi biso tondimi ete nkolo na biso akosala biso ngolo oyo nzembo oyo toyembi ezali koloba boye wana na kiteni na mwa misato kolo tala kati na ngai yeba oyo ezali kati na ngai mpe tala soki ngai nazali kokóma lokola yo ozali yokoki kokoba kozala sembo mpe botosi mokolo na mokolo ti na ntango ete ngai nakoka kobongwana ti ntango oyo ngai nakobundisama na mobimba na ngai kokokana na oyo etali yo na molimo nzoto mpe makanisi nyonso nkembo na nzambe oyo ezali posa nini esengi biso tokoka kotalembela kaka nzambe na kotalelaka maloba na ye kokokana lokola ye azali ebongi na biso ezala lolenge moko yo komaki komeli lobano na mitema na biso mpe liboso ete bomoi na nzambe kwa komonisama katikati ya mwasi na libala tondimi ete yo koki kolongola te oyo ezali mwasi na yo
ya solo ezali maloba oyo bato bandimoli na monoko na bango bayaki elikya na bango bayebaki mpe nini oyo nzambe azalaki kosenga biso na nzela liloba na ye. Biso ni kosenga yango te moko likolo na misusu, ebongi na biso nyonso tokoka kotelema liboso na nkolo mpe toloba mpe tokoka kosenga toloba ete nkolo yo olingi biso tosala nini, eloko nini ezangi katikati na ngai, nkolo osunga ngai, sala ngai ngolu mpe toyebi ete nzambe na biso akosala kokumisa bana suka ya lingomba na nkolo yango ekosalama lokola yango ezalaki na ebandeli. Boyokani moko, molimo moko oyo etondisami na bolingo na nzambe oyo emonisami kuna na Golgota, mpe baye nyonso bakosalela nkolo moko likolo na misusu, mpe nkolo na biso ye akomonisama katikati na biso nyonso mpona lokumu mpe masanzoli ya kombo na ye. Na mabondeli na biso ebongi na biso tozongisa oyo poso mobimba na nkolo na ntina ete akoka kolakisa biso lisusu mwangu na mokano na ye, mpe ye moko akoka kobongisa biso kouta na kati na ntina ete biso tokoka kosala oyo ezali mokano na ye. Amen, amen. Tokoka kobondela. Tata na biso ozali likolo kouta na motema na nga mobimba nazongisi matondi mpa na yo mpona ngolu na yo. Nkolo nazali kozongisela matondi mpona yo ozali kati na biso, mpona oyo ezali liloba no na bule, mpona bolingo na yo, mpona ngolu na yo mpe ngolu mawa na yo etondi likolo na biso. Nzambe moyenge beni, yango ezali libondeli na biso nyonso ete yo okoka kozwa oyo ezali ya yo kati na lingomba na yo, nzoto moko na nkolo oyo epai biso ezali batambe nango, molimo moko molimo santu oyo azali kokotisa biso na katikati na nzoto oyo. Nzambe moko mpe tata moko, tata na biso nyonso, kati na biso nyonso mpe azali esika nyonso. O tata na biso molingami, na ntina na yango ekoka kozala bongo ete yo okoka kotinda molimo na yo ete akoka kosangisa biso, ete yo okoka kopesa mobeko na molimo ya ntango epe na milimo nyonso. Nkolo yo okokisango mpona libota na yo, mpona ete yo osombi yango na nzela makila na yo ya motuya mpe ya bule ya Golgota na ekulusu. Nkolo monisa na pokwa oyo victoire na yo, pesa biso na moko na biso nkolo, tokoka koya liboso na yo, liboso ya elonge na yo, ete mutu moko te akoka kotala lisusu ndeko na ye to akanisaka baninga, kasi moko na moko aya liboso na yo yemei. Amen. Mpe akoka kobondela yo ete bisala ngai ngolu, lakisa ngai oyo ezangi ngai mpe sunga ngai. Amen. O nkolo, soki yokozalaki kopesa na kati na moko na biso nkolo oyo lolenge oyo, mpe soki biso tokoki, biso nyonso tozala liboso na yo na lolenge ete yo okoka komimonisa na moko na biso, mpona ete yo osololi na moko
moko na biso mpe na ntina na biso tozali koya liboso na wana moko na moko soki etali mapambo tozali kobolela mpona moko na moko kasi soki etali komekama moko na moko akomoni azali komekama na ndenge na ye lakisa biso na liloba na yo toyeba oyo ezali solo na ntina ete mosala na Nzambe ezala vraiment mosala na Nzambe mpe biso tokoka kovanda na oyo ezali mesa na Nkolo mpe tokoka kotondisama na mapamboli euti epai na ye. Nkolo pambola oyo bareunion nyonso kosangana nyonso ya posi. Nkolo ngai nazali na kokata na ngenge ete tozali kobosana kosambela biso nyonso ete esala biso ngolu. Pesa liloba na yo na oyo ezali onction moko mpe komemama ya molimo na yo. Nkolo lakisa biso nzolo na yo sasa epi mpe mpo na ntango oyo Nzambe na lola ezali kotika bato nyonso basala oyo bango bazali kokanisa kasi libota na yo te ezali kotika binzambe nyonso esala oyo yango elingi kasi lingomba na yo te yo ozali kotonga yango mpe ozali kobongisa yango mpona bozongi na yo tomistie na se ya makila na yo mpe tolingi ntango nyonso tokoka kososola oyo ezali bapasi na yo. Nzambe moyenge benisala biso ngolu na kombo na Yesu, amen, amen.